Ingeta yenge keno mbote na biso banso bandeko balandi epai bapitwali bongo kolanda manaka bobo misano ya poso nyonso kati na etinda etumba lobika loposo moindo. Ingeta de bongo yambo topesi matondo na tataki ya likolo na se molimo ya mbuleki milimo binso na bokasi pe na nguya yibonga zali nyonso kati na nyonso pona nyonso nezita dianza tata vangi ya matondo na kokanisa pe kotindela biso ya biso mbasi kapita fumuamba mpungu tulingo tonda dezo wapi yebongo kotiki bonga na bango koya bongo komonana na biso lisusu na mokili ya libebi kasi na mbuma ya malamu na longengo wapi bayaki kobotama na mabele ya filika liteni ya mbanza nkamba ingeta fumuki mbango ya tungunwa matondo pamba te molimo mokasi mobateli mozongisi biso lisusu na likanisi na boli itata mokeli ingeta mosakoli mozipoli biso bilaka yala kaka biso ya kipavita tomoni yango solo bosembo yeni telemaki tupesi matondo na baebanso batelemaki metina na kolamusa makanisi ya baindo wapi yebongo ya biso bankulu bakoko batelemaki mpona kobundisa biye biso taki libanda oyo wapi za kobebisa kozala ya moto moindo matondo bona bangunza bakobaki etumba na pasi nyonso ya eta kolonial kasi batelemaki epe bongo basiendamaki na sango oyo matondo na bankumu toneteni bongo ya balider politique oyo batelemaki pe bongo ekomona ete ça ne va pas tozala na se ya loposo moko tozaka basengi ebazwaki mpifu ya kotelema e ya koloba pe ya kobundisa matondo mbuta lumumba olimo mokasi mbuta sankara bakwame koma bazalaki bankoi kati na zamba na biso matondo na balider bamitu bascientifique oyo batelemaki mpona kobimisa bosolo ebatamaka loposo mpe babombaka batelemi babimisaki yango wapi fumuki mbangu mozipoli mai mabombama wana tozomona bongo shekatadi wapi matondo mpe bongo baebanso bakomaki mpona bolamu ya baindo matondo na biso banso batoli bongo kososola mpe kolanda bitambi kozwa bongo mpifo bokasi ya kotika ba religieux étrangère na butu pe na moi obongo bapesi mukongo na biama bapaya bazwi mpifu wana matondo na baindo ya lolenge ena mokaka kozwa lipambolisi komata matondo ya biso baboti bakoko babiso baboti ya biso poso tobotama ingeta ndina motindo ina tata bongo aza nisengo mpo loposo moindo akobunga te matondo na baibongo baza kozongisa loposo moindo na 100% ya loposo moindo mawa pe pasi na baibongo balibongo kosala métissage mpo babongisa loposo moindo matondo na baindo bapanzani mikili na mikili na pasi ya mboka mabele ya kontinu bimisi baindo libanda ingeta tozonga ya na makanisi tataki ya likolo na se tozonga baindo ya kati mpe bongo elata biso na libanda nde lobiko na biso ndi yango wana matondo na bangunza ya mfumuki mbangu sika banso bazwami ye na mutu wapi liso ya nzila mfumu kusuki yango nzela mpanga na ngola na mosala makasi baibongo komema na mapeka na lisungi ya bangunza banso matondo biso bongo toyebo bomesano wapi bongo na manaka bapaya octobre le 29 eza kolobela biso bongo mayantina wapi iye bazali ya biso na tolo
toyebongo kolakisa wapi moto moyindo ndenge abungelaki ngoki kapesaka biso pasi kasi toabongo na problème te na ngonga po biso ne bakambi yango kasi ngonga ekambi biso te matondo mingi eza bongo na moko atelemaki pamba te mokili ya bayindo ekambamaki bongo na bampire na bankumu na baroyauté baye bongo kolongola mokili na biso wana ekoye mokili ya présidence ekoye barépublika ingeta soki lelo christianisme eza kodondwa na Afrika ekotelaki bongo liteni ya Congo na bokonzi ya Congo leleko ya nkumu nzinga nku nde bongo bango bazalaki libaku oyo wapi Diego Kao ayaki bongo kozwa libaku ya kokutana na mbouchure wapi bongo océan ekutanaki bongo na fleuve na bokonzi bongo na eteni bongo oyo nzinga nku azalaki bongo kokonza to bongo mokambi nde yosala ete na mayele mabe uta bokoko na bango uta Abraham koluka bongo bilia kolia kosaka Sara leki na ye bongo kokumbela biso décadence wapi oyo nkumu azwaka bongo Sara atraité malamu lokola pe bongo nengwa to bongo mwasi batraité Abraham malamu nkumu abukaki mibeko yango epesa biso lelo désert du Sahara mabele ezalaki fertile comme bongo désertique etokotonga tokobikela lolenge kani donc bakausi mabele bayindo epe ekausaki connaissance ya bayindo savoir ekabukaki crise ezalaki physique pe spirituelle po tosangisi pedi tolongoli eteni moko topesi yango tofertilize eteni mosusu ya biso ekabukaki donc ntango nkumu alongola apesi makila na ye na bomama eke ye esangisa botata na bango nde omona bagénie créateur bakomi kobotama na eteni ya loposo pembe pamba te tosalaki transmission de valeur transmission d'intelligence transmission de génie transmission de force spirituelle nde boteli bango nyonso kuna biso bongo eteni moko na biso eso ekomaki bongo handicap esaki bongo tobanda bongo kolanda parcours ya mai décadence ete bongo kokitaka nkomata toloba nde bongo peuple balobi bongo peuple bantu toza bongo baoriginaire toutaki bongo na nord wapi na ngipito matondo mingi nde esali bongo bokonzi ya nzinga nkulu ingeta yambi bongo bapai na mabele na ye mwana 1482 ye kosala ete aye kondima libatisi andimi bongo akoma na ye roi chrétien c'est bon passe le 3 mai 1491 ingeta ye ko se répéter pamba te makila to tribu royale wana ba pharaon wana baye bongo ko concentrer bokonzi to force o itikalaki wana une grande partie na royaume Congo na empire Congo de bon représenté par nzinga nku ba été bane ko se fédérer ezaki pena une vaste étendue oyo botaki babokonzi mosusu babokonzi ya Zimbabwe ya Zimba ya Zimba botaki babokonzi pe bongo ya Zulu ya Mbemba Nzulu botaki babokonzi mingi bokonzi ya nzinga nkumi emikokela maki na makoki nyonso na yango tema zaki réincarnation vivant ya bokonzi ya ngipito endeselaki bongo ye afuta wapi pona ni pamba tonyokolaki bana Egypte 430 ans nde bongo période concordante bango pe baye photo futa kasi tofuteli bango mabe ya bozangi bongo boyebi ingeta esali ete toyambi bongo bokonzi ya bapaya tofandi na bango mokonzi na biso andimi bongo apesa mokongo
akombi bongo roi chrétien esa bongo pasi alongo na orientation divine ya nzambe bakoko oyo esesa biso koma bato minene bato ya mpifu e alandi bongo bato ya fable e bato oyo bazalaki na eloko te esali susu ete tokomandi tokomi bongo ke bongo suki kokita kebe kokita kama te roi lisusu ake susu kopesa susu kolongola ndambo etikalaki elongwe lisusu totikali bongo na eloko susu te e bamupi bakatholike bazwi suprématie ti lelo catholique aza koingere bachef d'état na biso ntina moya lelo wapi etumba ezobundama mpo tolongola tosala délivrance tosala détachement ya bachef d'état na biso na bareligion étrangère wapi etumba wana banda bakangami nango esalaki nkumu alingi aseresaisir nzinga ko e mwana na ye Vemba Nzinga deuxième ayebongo kompoisonné na conseil ya loposo pembe na catholique pamba te bongo Nzinga ko déjà autaya kolongola kombo na ye ya mbotama akomaki déjà Juin 1er donc alongwaki boyindo akomi déjà mondele ya kati ya mayebi makati ne eza suko huta tata mpungu tulendo te ehuta bongo na bloc spirituel ya Occident akomaki déjà Israël en esprit et Israël ye moko physiquement aza na nini donc et appauvrir moto moyindo et représenter na roi Nzinga nko nde bongo effaiblir biso et contaminer bayindo ya mokili mobimba donc soki lelo bayindo baza christianisé ba haïtien batekamaki e à cause ya Nzinga ko bokonzi ya Congo ndo omona Congo azwi siko vocation ya réparation na ye il faut ye siko asala makasi bebi akotisaki abimisa yango soki Congo aza na toujours na koreve na distraction musicale politicien akanisi mabina nde yangana kozala ya bato nde pasi yango wana nde komona vocation ya Congo mpe tosala makasi eza kobimisa bavaler oyo ekumba bongo lumière mpo bongo tosala réparation mpe lipiki ezongo na mabele ya bayindo ya mokili mobimba Vemba Nzinga ke ti kutu ye wana roi christianisé et roi Nzinga ko akufi Vemba Nzinga mwana mibale azwi bongo bokonzi ya papa et a christianisé susu davantage royaume Congo empire Congo et tikuta kena ko sacrifier mama nengwa moboti na pamba te nenga moboti azaki mingi attaché na kikulu na boyindo ki ko sacrifier comme exemple bongo yo otikali okosala ni epesi biso pasi bokonzi ya Congo ninganaki makasi ningani panzu ya bokonzi kabwani bakwaoneti botani boluka bazongisa ni bongo bongo kokoma nileko bongo ya bokonzi ya nimi ya lukeni bongo suko kota ni tumba ya baporotike wa déjà ba Hollandais ba porotike déjà baye amas si déjà bazwi mboka baye na lifuti donc faki to futa oyo tosalaki baponi kaka bokonzi wana ezalaki baye kofutisa biso yango esala ete bongo baroi soki bamobotama na conscience bamake tu kokangama bapaya kasi bazoluka ndenge bakodebarase mais batraite bazalaki mingi déjà bachristianise population azomona lokola bolamu mingi eza na kati na bamu mpe na baadministration nzoka nyonso wana tous les systèmes mis en place ezalaki mpo na korenforcer lisusu endorcissement ya moto moyindo affaiblissement ya moto moyindo to bafaiblir lisusu moto moyindo na basystème nyonso oyo basalaki ya na baorganisation baONG nyonso baeglise baekole éducation ya basystème occidental lisusu veut dire ekangi yo singa na niveau na ndenge tokosala te nimi ya lukeni bongo ye mpe bongo aye susu kobundisa komeka kosala makasi
ya esi kobota bongo ya yepe mwana nkumu lisusu lukeni lwa nzinga yeswa ebongo kobota lisusu ntondwa nzinga ebongo to komona bongo kanga lukeni papa bongo aye kobota sikoyo mwana bilaka kuma bilaka wa botoda bongo ya vita nkanga ingeta na système ezaki deja wana e ye pas zu kombo ya bapaya Antonio Premier et azomona ete exploitation comme salama mais kombo na ye mobundeli mabele il faut bonga aya bundela mabele et yango tolobela ye na histoire na ye na bataille d'Ambula le 29 octobre 1665 wat oyo atelemaki mpona kodécide à mobiliser babite trop c'est trop et alingi adétache na système wana et azwi bongo mpifo ya bokoko bokasi ya tata po atindamaki sene bongo alongola abengana badongolo miso exploitation ya baminere ezokende sekokende bacuivre ezokende fer ezokende e bazomema oyo ezalaki possible nyonso ezokende e biso tokosala bakable na nini tokosala makonga na nini e moma wana tobande ko exporte te tobande ko importe pe te veut dire bato bazalaki na autosuffisance na bango par contre bango baza ko exporter siko minéré alors biso siko totika na suffisance tokosalela bisayo na biso na nini alors ingérence wana roi akoki te insupportable akoti bongo etumba mpona kobundisa bongo lokoso pembe kasi site na administration na baeglise e nyonso bayaki na coalition et mpona komaintenir moto moindo dans la bas de l'échelle à genoux à l'éternité et roi asali bongo boyokani ya bakoko alobi lobaki mabele eza ya bakoko te tala bokonzi wana yango tozoloba ete biso bokonzi ezalaka ya kowelelaki bokonzi otaki uta makila ifo makila bokonzi wana ingelela na bokonzi pamba te mongongo na ye ezalaki bokonzi esoki alobi agangi na zamba ezokoyokela ye na mai ezokela ye mabele ezokela mpepe ezokela ye mpo aza moponami makila ya bokonzi wana il boutier bato selon la classe occidentale, selon français, selon anglais, et bah au côté copier solution na ba problème contigé à population africaine. Et comment vitankanga bongo a telemi na conquête a benga na bango et tout récupérer ce territoire à wezaki ko exploiter ba forgeron na bani ko sala bo biselo na biso tozana bosenga na biteni wana ba machine artisanale tozana na biloko penza wezaki déjà au point na ileko wana ya biso et ko sala ete komu a telemi na bilenge a mobiliser bilenge ba s'organiser pour ba kota sikoni tumba na état colonial portugaise. Et ça était en tout temps la bataille d'Ambula et azoke na victoire en victoire. L'Empire Congo, to pays banaki na royaume Congo. Et ça a été bongo le poso pembe na stratégie na sali repli et ayo zo contact na ba sango bazaka penza mindele et beluka moko bazaka pro occidental pro catholique na ekoto na tribu ya bamulaza et trahison wana ti lelo ekumbela biso pasi et soki komo vitankanga alongaki ko repousser ko repérer une vaste territoire mbelelo chrétienté oyo lelo ekangi ba kontina biso ekangi population mbezati donc chrétienté biso makasi na défaite na trahison ya bamulaza donc ya moko ayebo motiko koma peni pamba te balaki ka communion balaki elola
okoma israélien en esprit et yango ekangi makanisi na ye eye kosala ete mulaza asali nyonso tia koma pembeni. Donc bamulaza nde asali akomi pembeni ya nkumu na plein bataille, pamba te na kobunda ya bileko oyo te koleka nkumu azalaka liboso. E biso ezalaka bankumu bazalaka na force physique na force spirituelle. Donc eloko te koki koatteindre ye kobangisa ye, pamba te azali akoincarne pouvoir moko divine na bino. Ele bancetre bakoko nyonso bapesi ye bokasi baza elikia ya bavivant bato oyo baza baomona nde bokonzi na nzela na ye. Et na principe spirituel bongo kaka na mopanzi fumuki mbangu po abimisa molimo ekende abetaki mopanzi e avita nkanga likonga kaka na mopanzi. Donc porte d'entrée porte de sortie asali ke mulaza na plein bataille achuba ya vita nkanga mopanga na mopanzi sali ete défaite ya nkumu et l'air azui décadence et bambolombolo to bongo ba vaillant combattant na biso balinga ba sauver roi et pesi des avantages na biso moto tout alingi so ba roi azu problème nini et sali avantage ya Occident, avantage ya armée coloniale ya ba occupant ya ba portugaise et ça était ba bongo kozwa bongo roi ba 4 ans tout sur place et mutu ba mema yango na Luanda na Mutamba, donc na Kinashish na ville ya Luanda. Et bastia mince na mutu ya vitankanga guerrier et batie basali mince na ye babi ete babomi satana alingaki ya mema bokonzi ya Congo na lifelo esko bokonzi ya Congo ekindi na lola et nde bayi bongo kosala basoldat na kanda bayi bongo koboma kopanza église l'église catholique na moko eza tobenga ngo Kulumbimbi première église oyo bongo etongamaki uta na bokonzi ya Vemba Nzinga bapanzi yango e pasi pe mawa e loposo pe mbatikali lokola maître en reine et instauré sur un système ne makasi asodifia ngo lisusu ya motili toza na etumba wana. Donc mulaza wana azaki en vie ba protéger qui azwaki basi abotaki akomena bakoko et ba mouvement immigratoire ba déplacement ba panzani partout ba mulaza ba ka doté na lolenge ya koloba lolenge de faire faut pousser pembeni nao abota bana basi bana mibali etala ba trahison et aboyi mokonzi na kozanga koyeba apesi pasi na molongo mobimba ya bayi yango biso niteni Afrika pene ya mokonzi ezalaka bongo na baye ya bwanya pe ya mayele e pene ya motindami bato ya bwanya na mayele oyo bazomona bolamu général. Mais soki na bokonzi bato baomonanaki ye nanu liboso e avantage na ye e batraître soki baza etumba ezalaka déjà na des avantages e eza bongo molimo mobimba oyo incarnaka pembeni ya batindami bapusanga pembeni ya batindami po kaka batenir en échec. Mais ngonga tokomi ya kipwanza ekojouer rôle te ya kozala traître na lobiko ya bayindo. Tokomi na période oyo si c'est possible même bato bakoya même koloba na kiboyindo kasi baza batindami Occident. Comment c'est possible mutu akoya kolobela boyindo ba valeur africaine et ayeba te ke fumuki mbangu azali longengo azali porte ya biso bayindo bonko accéder na connaissance divine, na connaissance technologique, na connaissance scientifique, na connaissance politique, c'est fumuki mbangu. Et ceux qui vraiment milimo oye kotangisa yo baza na parfaite communion aba parce que hiérarchie ezali ba koyebi sote ke fumuki mbangu oyo ezali parce que nzambe mobateli nzambe di mbasi kapita bayindo eye wana tikaki bokonzi na monde spirituel na ye ayebi ko botama kati na bana bato miteni ya Congo na mbanza nkamba nesali ete bongo asala œuvre rédemption esala kaka banzambe tobenga bo ba ange superviseur. Donc esala kaka ba mbasi ba bateli endenge Jésus ba ki moi le Père nous sommes un. Donc incarnation ya Yahweh aye koye na nzoto ya Jésus
pour sa œuvre ya rédemption ndenge moko na Mahomet et batangaka kelasi ya ba occupante ya bato baye kokoloniser bango te pamba te ezalaka na influence na être na bango e bao batangaka baka na vitesse baade na connaissance e batangaka classe spirituelle mingi kenda classe mosika te donc lio tokóma na difficulté na terrain e bato baincarne bavaleur africaine me nzoka e bakoya mingi na oyo eza bafable omona ete non Jésus azalaki pas africain bakena ba hypothèse oyo ekodésavantage biso alors etumba oyo nanu première koyongola reconnaissance ya mfumu kimbangu si plan spirituel pe physique eye nde azali pont mpo na biso ya kokóma na au-delà na mpemba kalunga na mokili ya likanisi na mokili yebangeli e na mokili ya kokela na mokili ya kozalisa nde mfumu kimbangu wana ya na mutu moko te na bayindo oyo asala 30 na boloko na pasi ya yoka na makambo ya sala même na mokili soki mfumu kimbangu te ndenge ni bandi bakopesa mfumu kimbangu mokongo mpe bazwa bongo bolamu donc lelo bongo ya vita nkanga eza bongo liteya oyo koloba ete balongoli bokonzi ya Congo to bokonzi ya bayindo pamba te Congo ya lukongololo oyo nkota ya bakoko balobaka oyo kombo ya koko ya yambo na nkota pe ya yambo e moindo nyonso bongo aza Congo moindo nyonso aza bongo Congo po mokili ne bandeki na Congo yango komona ete force spirituelle mingi ezobatela maka na Congo matondo mingi e balongoli biso tokomi na barépublique donc baprésident baza baréincarnation ya bokonzi ya Congo ya baroi ya mabele ya Afilika e nde bakosala makasi bongo bakozwa bibonga na baprésidence wa donc président face à la réincarnation molimo moko erenyaka na bokonzi songolo pakala ya bayindo nde akoya kokóma président na bino e nde etumba soki ezoza parce que bazozala ya influence ya bareligion étrangère surtout Congo ya matuka matatu etokoki te na etumbu oyo tozalaka nango nanu ete décadence ya Afrique centrale ne bachristianize mokili mokili ya bayindo départ boye bande bongo na Congo donc les roi to président congolais to président Congo aye na marque ya religion étrangère il a déjà passé mataso continuer œuvre ya colonisateur o eza kaka kao pona bayindo po akosala mingi ekouta na kimopaya e akokanisa ete bolamu ya peuple wana bolamu ya peuple africain eza bongo libanda te molamu ya peuple africain eza kaka na Afrique molamu ya peuple Congo eza na Congo e molamu ya moto mondi eza kaka na kiboyindo e tosala makasi tobundela bokonzi ya Congo bokonzi ya Congo e ezonga na pouvoir ya bokoko ya bayindo po epesa solution na bayindo komo vita nkanga bundaki kasi trahison ezalaki e baprésident nyonso baza bongo baye oyo babomi na lokumu solo tofingaka mokonzi te po kande ya mokonzi ekimisaka meme nyama na zamba na epesi nzala na mboka kanda ya mokonzi misi na libale alimwaka epesi nzala na mboka kanda ya mokonzi epesaka libabe na population etokoki te kofinga mokonzi me kotalisa mokonzi tous les systèmes occidentaux eza mpona bango ebiso bokonzi tosamaki mpo kozala mutu epesamelaka mutu nyonso te soki outi na makila ya kozala mutu te na makila ya bayintu te fozala muntu
de oya bonko kamba muntu na muntu matondo mingi na banzi nyonso kosila mokolo moko te tolongwa bamulaza tobundisa molimo kimulaza kati na biso ya trahison tosala makasi tozongisa boyindo mpo bolamu na biso eza kati na biso ya kopouze bavaleur inné naturel na biso nde yanganaka ekolongola biso na pasi mayele eutaka libanda te moto ayaka abotamaka na mayele akotanga nde baquotidien baprincipe ya kuti babotamaka makasi akotanga nde technique oyo se présente wana devant ye ebabotamaka na komona okozwa te imone libanda te nde okomona nde baoyo ezingeli yo matondo mingi na banzi mpona lelo tosuki tokokoba bobomesano kolakisa bongo ma esengeli biso koyeba mpo ngonga ekoki ya lobiko ya loposo moyindo fumuki mbangu elongi ya nzambe mpona biso bayindo matondo.